bazonga lobi bazonga te nga naza kuna te oyo eza marchandise yo so sombela ibana ya yo bana na nga nyonso nasombeli ofuti mpe minerval nanu te kasi po bazonga ndeni bongo minerval naluka nani yango oyo etekama te sikona ozoluka nde bofilme na bakisana te papa okoki oloba tuna ye kasi tuna ye Maman, yaka Julia tuna papa normalement eloko ya kolokisa n'y a pas moyen tozobunda na misala mpona kodépare rentrée scolaire ya bana eza difficile tobundi meme ngai lelo nazobunda bana na ngai kuku mikakatano tuna eske balobi eske tokoki kozonga classe na bino sikoloko Etienne Tshisekedi président ya rassemblement ya dynamique na basangai na baninga na mosusu bafayulu baolenga nkoi balobi keno lobi bana bakende classe te ezala école mort bana batanga te bakende te ti mokolo bakofuta bino baboti bozanga mokoki ya kofutela bana minero wana bana classe yo likanisi wana ozango ndenge nini normalement il faut mieux parce que nous les parents soki toza capable ya misala ezosalema tozozwa salaire tokomotika misala tokomosala bawe alors vraiment c'est normal pas maintenir décision wana makanisi wana ya rassemblement na bandeko ya dynamique bekasina malamu tolingi changement mama tobanda otangisa bana koma mais Etienne Tshisekedi alobaki mpe no bana bana kotanga ofele bafutaka te basi mosusu wana bafuta batanga ofele na brasa bana maprimaire batanga bafutaka eloko te bino moya ekanisana ndeni eza mabe to malamu eza malamu ekozala mabe koma mama instruction nde eza koede bana mpona avenir ya kongo ya lobi si ça ne va pas maman biso ndenge lelo tokomi boye parce qu'on n'a pas bien maîtrisé les histoires nde toza vraiment de zéro à KO et c'est normal soki eza bongo tokopesa kaka avoir envie de façon que non esalema ndenge ekoki koya komema kongo ndeko mosusu oloba kanisa kobakisa na ide oyo papa Etienne Tshisekedi wa mulungu président ya message comité de sage ya rassemblement na bato balingana ya dynamique bafayulu baolenga nkoi bafang jongo bafredi matungu babino lobi bana bake classe te papa kanga mwana na yo abima te loko balobaki ke bana batango ofele te bafuti na baboti te sikoyo na nyonso wana moyini kasana ndeni oyo apesi makanisi ya bana batango ofele te biso tokapuyeti po biso na kongo toza na pasi misala eza te ya kosala eza te tozoluka kaka moto oyo akoki kopesa biso misala po totangisa bana tokomi ndenge apesi biso privilège yaki bana batango ofele tosepena oyo yayo alobi na bana batango lobi ezalaki rentrée scolaire lobi ya lundi ya le 5 rentrée scolaire ya lobi bana papa kanga mwana na yo mwana akende classe te avant na ndako yo kanisa ondeni bana baobima so ebomama na yo fimbo na shikwa bao bazotala bao baza likolo baotala mpe makambo le premier ministre Matata Ponyo tour na yo asa proposé dans le président mais papa yo poza mwana président Tshisekedi alobi bana lobi rentrée scolaire ezaki lobi alobi bokende te na classe mpo bafuti baboti na bino te alobi kutu enseignement ezala ofele basaleli yango te yo kokanisa yango ndeni donc mpona papa Tshisekedi lo na ntina azoloba lo totanga te parce que bafuti de bapapa na biso te bon tokomprendre te bapapa na biso oyo baza bato moko baza bafonctionnaire ya leta soki bafuti bango mbongo yango biso mpe tokozwa mpe moyen ya kotanga mais makambo ya totanga te donc wana eza pena donne importance moko te na part na biso ye alobi boye lokwa rentrée scolaire eza lobi
papa aza na mboko te ya kofutela compte po afungwa na kasi kofuta compte sikoyo alobi loko bafuti papa aza na mbongo te akopesa compte wana soki okosala nini lobi alobi no bana bobima te loko bapesi baboti na biso mbongo ya kofuta compte te yo okanisango te alobi mabe to alobi malobi malamu lona mpona wana nde aza lo na place baparade bafuti biso te bafuti bango te donc c'est normal mpo tokota na rentre na biso eza mwa difficile mpo alo kosomba mwa eloko lo na place wana aza lo na mwa raisonsikona makie o totanga te wana pena azo loko détruire biso pena avenir na biso wana pena lobi président Tshisekedi président ya comité de sage ya rassemblement bavandi sangana baninga na ye ya dynamique de l'opposition bakanisi ete lokola rentrée scolaire eza lobi lendi le 5 baboti bafuti bango te basombeli mwana ni kaye ni biki ayebi lokola bazofuta baboti te likanisi moko bimeki elobi ete bana batanga ofele kaka bango mososala ayebi lokola bana bazonga kasi lobi lendi le 5 mama papa kanga mwana ndako akende classe te lokola bafuti bino te yo moi obanti ndenge nini na bakanisa na bango bapesaki soko otali bien soko olaki mwana lipa kopesa libanga te yo olaki mwana lipa oyeli ye libanga mais finalement oza papa te olaki biso ke bana bakota classe ofili sikoyo bozongisa classe lobi lendi fo ebanda le 5 ifale bana mais le 5 yango bana yango bakokende après une semaine obanda obengana bana ominerval banini malamu tofanda batala na makambo ya dialogue eza ntina mboka ntina bafamille na libota partout partout masolo ezalaka sans masolo moyen bato bayokana eza te na masolo nde tokozwa solution ya mboka soki te rien eloko moko ekendela eza te Tshisekedi a raison. Merci. Tu n'as pas pour la classe. Tu n'as qu'à bongo. Maman, dans la classe, lobby, les 5 entrées scolaires, c'est pas de lobby. Mais papa, tu sais que lobby, moi, la mort, t'as vu pas quelle classe. Tu as ça en dé. Si on m'a dit parce que les gens qui m'ont dit tellement signalé biso loka to ebeti to yebi ba parents ba sabana na bango ba ki classe ya bolomba avine mama dialogue na kati ba to komina suka ya émission na biso topesi merci na on se balandi biso Julie Mwadi ya Congo Lokole News akupenda